Tant Kagame a au pouvoir na Rwanda, balobi bazolanda, ba Rwandais, ya ba Hutu bakota na Congo. Bakota balanda bango ba massacra bango ba mususu bakimba bakenda na Équateur et oni oyo ironie du sort ndenge na lobaka ke cette fameuse communauté internationale ba to théâtre ya tongo ekiri ya ba PD. Nde bomona ka bango wana. Ekiri ya ba PD numéro 00. Parce que bango wana mutu batin basengaki bato wana bakota entre temps bango moko bazo soutenir so Kagame. Alandi banani wana babomi abomi bango babandi ko kotake museke non. Il faut tout ça l'enquête. Il y a un massacre parce que le musée de Mnichouane est retrouvé qui président de la République démocratique du Congo. Bah menaçant musée à Sakanate. Bah tika ba ngaka ba sala enquête. Or et wana afdel totalitaire dans ba Rwanda musubaza na kata gouvernement musée. Allo la team va be inze atoza chez Agnès Business. Balobi atotekaka biloko ya qualité ni faraya toujours chez nous Agnès Business nde makambo. Babi awa toza na boutique, toza na makayabu, toza na viande, toza na makoso, toza na poisson, toza na huile, toza na semoule, toza na loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business, en tout cas, la prix na biso est vraiment abordable. Toza na biloko ya bien, presque l'article nyonso ozoluka. Ovima ya froid, makoso, mbisi, sternum, donc en tout cas toteka na prix ya malamu. Venez nombreux à votre sac à réduction. Donc, on sommes par carton et belé, de c'est l'eau réduction et après. Nous avons tout justement en avenue Lumumba, numéro 6168, derrière il y a l'aéroport et Ndolo. Ma carte à l'opang, on a chinois battu à la vitre, on a bien en Hawaï. So, outil triangle, au Kende, vers le Tebabouaka à Bloco, Nandolo. Venez nombreux, tu as juste un limité awa. Donc, awa nde balobi makambutu ok. En tout cas, si vous avez vraiment décidé, vous avez bien servi. Bon, patapatati awa nde chez Agnès Business, toujours tokos. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, mbote na balanzi nyonso ya Tindika télévision, vous continuez à s'abonner massivement à Tindika télévision. Oui, mais toujours bien information, bien actualité qui toko kaka na idéologie ndenge to mesana ko sola, mais matali mboka Congo. Nyonso ezoleka na kati na biso na bosente kopesa mbote na ba obazolekanisa kosala Tindika rifan ki sombe na papi keli ba boss nanga ba mbote na bino sans oublier madame Ndaya Kaembe mama sociale mama ya bane belé Lucas na taille Jésus ba mbote na pe Charles Mbongo contre Mbongo agence ya sur na Londres na bosante papi atunga le vrai njilo amona njila tongo na kati ya Londres madame Dido Gabana motek ba parfum solo ya yope yango wana balandi ya Tindika toza bongo awa na kati ya plateau na biso 42 to mesana kopesa bino vérité sur vérité mais lelo tozo lobela bongo situation sécuritaire ya mboka na biso toza na bongo na mona mboka o tokosolane par rapport ya situation wana. Bonjour mona mboka mbote Nelly Bolumbe mbote na balandi ya Tindika merci na ba kambi nango donc refait qui sombe na papi Kelly. Merci pour les Congolais, nous sommes toujours confiance à travers Tindika. Tozawana pour na bango, toye ko yanula na mituna na yo, pour to fongo la ba Congolais mususu mémoire. Voilà, balandia Tindika toza bongo na Saint Thomas to solola na. Saint Thomas toza est-ce que koki ko pesa biso moi évolution ya situation sécuritaire na mokolo na lelo po na bandeko na biso ya est. Eza toujours tendu. Toujours tendu, comme d'habitude, situation sur terrain, bitumba tozo bunda la biso, biso to bunda DG tumba, donc sur terrain, bitumbezo bundama, malgré blabla et cessé le fait qui reste que sur le papier, mais en application, les violeurs est toujours là parce qu'au moins Kagame Azara Saba, il y a des grands violeurs, donc je pense que Bassi Bazou souffrir na Rwanda et au mon façon qui baba rebelle netant ba qui ta na terrain
makambo basalaka ce n'est pas l'idée de baza bato moko baza na cœur dur mais biso comme nalobaka chaque jour nayebisaka bacongolais nakaka koencourage bango ke bazala na eliki bapesa confiance na FARDC bapesa confiance na bainstitution bapesa confiance na gouvernement parce que elonga ekozala na ngambo na biso. Merci. Saint Thomas, toyokaki bongo batiaki déjà date mpona ba M23 babanda kolibere balocalité na biso oyo baokipaki batielaki bango date mokolo ya le 10 mars ti le 30 mars tomoni le 10 mars eleki déjà est-ce que ba M23 déjà bandi kolibere balocalité wana? En tout cas baza au contraire bazolongwa te mais baza koluka kutu koprogresse nde na kozwaka baterritoire mosusu donc baza vraiment bakolo viol baza bakolo viol baza mutu makasi baza matoi mangongi mais mutu makasi na bango na matoi mangongi na bango kozala malheur ya peuple rwandais peut-être o baza na bango na kimia bavandi na bango boye ba innocent mais bakosibir makasi les jours à venir. Voilà. Saint Thomas, tu as vu que la situation d'insécurité est kaka na République démocratique du Congo. Tu as vu que na kati ya Lubumbashi, bazo boma bato, bache bango na kati ya basak, bake ko boaka bango. Babomi bache na kati ya sak bake ko boaka. Tu as vu que insécurité na mboka Congo na biso ezokoba kaka. Bakonzi ya mboka mesure nini bazo zwa pona insécurité. Oh, bakonzi ya mboka bazo ba mesure nyonso ya possible. Mais faut que bameno areza bato bavanda pona ko déstabiliser mboka na bangle nyonso mingi baza bomba ngombo be bana mboka mais omoni ndenge balobaka ndoki zoba bazobomaka bandeko na bango bakongolais ndenge olobi bazotia bango na basak c'est que moi je n'encourage pas alors omoni bandeko na biso bakongolais ya katanga bazalaka na mwa ba idée moko sécessionniste balingaka neti ko se détacher na Congo oya eza mabele na biso nyonso na bango bakoko batikela biso bapesa biso yango donc toyebaka vraiment motivation na bango te mais et ce n'est pas tous les Katangais parce que je ne crois pas que majorité ya bakatangais baza na esprit wana to bazopartage bajara babiloko ndenge wana mais eza na okende okuta badepute okende okuta bapoliticien opposé à Péter, basuki na argument, basuki na stratégie et bakena moyen le plus court que faire peur à la population, que déstabiliser moral la population, tout ça pour créer juste esprit il y a manipulation mais la main noire na rozanga prétendant futur candidat na présidence de la République à tout prix. Même si il y a conscience ne azomona ke akoki jamais comme président na Congo mais azolinga forcément on a façon d'où il fait l'intimidation, il achète les consciences des gens, il corrompt les gens donc et ça n'a aussi représenté parce que congolais cette fois-ci je ne sais pas ce que ça plus identifier la tribu moko oyo bazwa malheur na katanga comme d'habitude na l'habité et identité bato bozo ebsanga ke bazo bomba bango bazo tia bango na basak mais je regrette ce que ça mode moko ya marque wana en tout cas ça kitoko te. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, ça pas na bino na All Nation Store et pas ya maître Seti. Tozote kabilo rolia oyo nanga naye bisonyo surtout toliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road postcode na N17 9NR sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana topé Deluxe Mana au leki muke pavement au mati kabiso au mona na sukawana ou soit so wuti Bushcroft on a 123 230 242 76 et tellement cas juste à liboso na biso aw ou soit okitika na underground ya Tottenham L nde beto makolo quand on est restaurant Deluxe soko ye au monde biso awa tozana ba produit nyonso tout tozana ba carton nyonso tout malangwa tilapia ngolo malwa soso makayabu pondu bref biloko nyonso tout otozalango en gros comme en détail ezali puis vendredi bandeko tout oba musulman so bo sisi mosquée tozala fonga mati suka ti retard ti ba 22h ti ba 23h dimanche bandeko na so ba Christo de ba chrétien toza awa
boya pe bino toza tozozela bino so bosisi ba church parking eza free boya bosali shopping na bino toza wati lisusu 22h delivery eza na link moko tozo share so ozwi link yango okike okota na kati baproduit na biso toza na kati fila basket na yo et puis au check out quand ndenge tosalaka na Amazon na Ticketmax na nyonso tuka nde tosalaka osami wana toza na deux options toza na delivery toza pe na pick up. Vraiment ndenge kaka moko lobaki ba M23 baza vraiment teti bazolinga toujours kobima na baterritoire na biso te tozomona ba M23 baza kaka na baterritoire na biso lelo oyo insécurité ezocontinue kaka phénomène kuluna na Kinshasa mobima na parlant même pas Lubumbashi insécurité est guerre est-ce que eza kaka maloba oyo Macron ndenge Macron alobaki que RDC depuis 1994 eza incapable ya ko restaurer ba souveraineté ya mboka to ndenge ni tant pesa Macron raison na oyo alobaki wana bon moniso eza na congolais oyo akopesa Macron raison na point wana aza congolais oyo pe akomisa ignorance ne raison parce que na 94 na yomona pena que non Macron pena za petit monsieur hein. Ah bon? Oui, Macron peut être petit monsieur quoi. Parce que biso na 94 ce qui c'est à partir de 94 mboka na biso et bandi ko zo déstabilisation sur tous les plans. Et Moutouazaki na manœuvre ezali France avec Jacques Chirac parce que mta senga ki biso toko tsaba Rwanda ba Hutu n'importe quoi na mtalaki président zaki Mobutu. Et ce zo comprendre. Ya mona loba Macron za petit monsieur. Pour bien histoire la bisoté, et bien on bien même qu'est-ce que la France a fait au Congo parce que depuis tout ce temps, c'est la France qui a été toujours responsable à Malher Nabiso. Et j'étais très inquiet qu'on comprenne que les Congolais va comprendre le message en haute. Bah quelle émotion, il y a ce qui est complexe à Macron, ce qui c'est un petit qui ne connaît rien sur l'histoire en Bokanabiso. Si le marambo est en Bokanabiso, je personnellement à comprendre parce que ce qu'on a cette histoire parce qu'à ça qu'il faut s'adresser à la présidente Tshisekedi. Le président Tshisekedi n'a que 4 ans. Oui. N'est-ce pas? Attends que tu y moko comme mutema avec le Kabila Ronyoso. Mais est-ce que c'est le président Tshisekedi qui est responsable? Parce que ce qu'on a de 94 en 2023, ça vous fait combien d'années? Plus de 20 ans. Maintenant, vous voulez que Tshisekedi a bon la soit changé, bon ça nyoso na 4 ans, biloko biloko bobi ça qui na 20 ans. Soyons sérieux. Pourquoi battre bazako? Ce que je regrette moi, les gens ne prennent pas le temps de réfléchir. Il faut vraiment qu'on réfléchisse devant toutes sortes de situations. Vous avez la complexité boninganaté. Jacques Chirac a sengaki na Mobutu à travers le gouvernement et qui est vivant. Batika couloir humanitaire. Est-ce que vous imaginez, madame, par exemple, quand vous avez 23 zoya, au moni, Bashikata nyonso, FARDC nyonso, la police nyonso, le gouvernement nyonso, une grande partie de la population va imposer Brazzaville que yamba biso nyonso, ba kotana mindu ki na makambo nyonso parce que ndeli kambo comme la biso, muto asenga ki biso ango, ezali France. Puisqu'azala na droit de veto na ONU, azam membre du Conseil de sécurité. Il a supplié et vu hospitalité au bisoto zalaranango les pouvoirs de Mobutu Ekengo ba sedaki. Et tant que Kagame a le pouvoir na Rwanda, balobi bazolanda, ba Rwandais ya ba Hutu bakota na Congo. Bakota balanda bango ba massacra bango ba mususu bakima bakena na Équateur et oni oyo ironie du sort ndenge na lobaka ke cette fameuse communauté internationale ba to théâtre ya tongo ekiri ya ba PD. De bomona ka bango wana. Ekiri ya ba PD numéro 00 parce que bango wana mutu batin basengaki bato wana bakota entre temps bango moko bazo soutenir so Kagame alandi banani wana abomi bango babandi ko kotake museke non il faut tout ça l'enquête il y a ba massacre parce que musée namni tu allais se retrouver qui président de la République démocratique du Congo ba menaça musée ko sakanate batika bango kaka basa l'enquête or erwana afdel totalitaire nango ba Rwanda musu baza na kati ya gouvernement musée ba incita et aboya enquête wana ya Onie Salema parce que modèle Kagame a massacré c'est un grand violeur bah tu histoire
et à la base France et nous se bandaki na banani ba français tout bazalaki ko soutenir régime ya Biarimana à travers opération turquoise. Le problème est ah eza batu bayebi ndete et batu bayebi tana ba écrit mo na petit Macron. Tu vois? Puisque oh qu'est-ce que tu crois? Ce que ceux qui muto yebité bala mo zobi manani. Ignorant. Et ce niveau ce qu'on y a ma croyé ba kite que France muto est responsable ba makamno so ba congolais ba connaître. Et toyeka na kilelo oye aza venturier Tintin ndenge ba moko ba français ba qualifier un Tintin au Congo. Ye mutu a telemela ki ba lever embargo na biso awa. C'est ça qui France. Poto achat minduki. Bon mutu ndenge wana ko pesa biso sous les sons, c'est que peut-être rien moko miyebite. Ou bien bossa na ki biloko aloba. Et ba congolais musu ba beti maboko na bi baza ba to ba émotion. Hein? Ba congolais wana ba to ba émotion. Bazo encourager Macron. Ce qui est sécurité dans le Congo. Ce qui est administration ya Congo eza ya kobeba. Ce qui est souveraineté ya Congo le eza bafoué. Ezali d'abord faute ya communauté internationale. Yenda complota contre Congo. Yo kanisi bango bazalaka ba avec l'état ba congolais ba kufaka mikolo nyonso. Oh. Soki bango bazalaki ko soutenir RDC bazoki ko soutenir biso. Lisolo ya guerre mbele sila kala me bino nyonso bozo tala ke bango nyonso ba soutenir ne Rwanda. Ou bien bato bazaba avec les gars éviter. Parce que je vais garantir tous les Congolais. Si c'est qu'il peut tomber aujourd'hui à Zali sous-souté. Ne croyez pas que Ndeba Mindele na ba kolinga biso non. Puisque bango basi balinga Kagame, basi balinga Rwanda. Et biso tozaka le seul moyen il y a soit koboma Kagame, soit kokimisa na pouvoir, c'est ça la grande solution. Le reste passe-temps. Au boy au vandi mais ça reste une réalité. Au monde. Communauté internationale, aventurier, on a visite conseil de sécurité, visite et il y a que des maloba sur maloba mais action sur terrain pour mon bazar bango choté par rapport à biso importance parce que baby biso tout ba kolo biloko. Biso ba kolo biloko to ba lingate biloko na biso kindaka na moyibi. C'est ça donc la guerre on mené de biso na bango to na yango wana. Bango bazo banga biso po bazo biso biloko na biso ndenge bazo pétrole na Arabie Saoudite lelo Arabie Saoudite envoie pour pétrole na ye bazo directement par Arabie Saoudite ba ko ete envoie pour pétrole na bango comme to bateka kango mais biso ba congolais communauté internationale ba kota complot que biso ba congolais to koki comité que na biloko na biso te faut ba luka na biso ba canal soit faut ba ya na ba contrat léonais donc des années ba vendre là vraiment complot lokola koko azwaka mboko na biso mboka na biso nani Léopold lokola ki propriétaire privé na parce que batemele ba congolais belende ba kabwe ba yebakate biso RDC toza le seul pays oyo donc tant bazoya ko coloniser ba pays mususu oyo biso au départ toaki na déjà indépendant ba bengaki biso état indépendant du Congo et boye ba ke na moment wana ba ambassade nyonso ba pays nyonso mineno ezaki déjà wana Congo. Et roi Léopold au Congo, le marché commun et multinational. Et bien, multinational, on a dit ça, on a formé. Et là, on a dit que les Arabes ont solo, on a dit que les Arabes ont pourquoi ils ont kilo? Ndeni to kanina Qatar to ko balola or na e awa tozo sala balengo mamo to mote kena bon kala mingi te bokomona compagnie à Qatar Airways bando kitana Congo. Donc tous autres travaillent égal à égal. Ce que bon va l'ini bon côté. Il y a un moment qui présent a recadra qui pétue mais c'est très bien. J'ai vu beaucoup de médias, beaucoup d'Africains, beaucoup de gens du monde. Parce que comme ça présent a besoin ovationner pendant ndenga salaki. Mais il y a quelques Congolais le roi il n'a Tshisekedi il y a bi Macron pendant, il y a Tshisekedi pendant, il y a Tshisekedi pendant poli akata Macron maloba. Macron nan. Muto soki na bandali pa ba pede Macron na ozo bangisa biso ye soko banga ga yo banga yo moko te ozo bangisa biso ye ndenge nini po biso tozo banga ye ndenge ozo banga ye te aza petit monsieur ça c'est notre pays akendo calmer bato batondi na balabala na France bazo réclamer ba français mon kate za kuna eza ya kosakana te ozo comprendre mais biso déjà tozaka ya kolenda parce que ba crise tokutana nango multiforme na Congo awa tina Kinshasa bato batuta loso de toi na crise moko lelo te ko bangisa biso oh komata ba dollar to mona ngo ya forme tout en Mobutu eza lelo kwa sekezo sala mawa te ba guerre to vivant ngo ya Fidelity to vivant ngo ya RCD Gomat
tina bakisasa oyo ekota donc toza na eloko moko ezobangisa biso te mais biso toza na elikia na nzambe priere na biso monene eza kaka ke bakongole bazala ini mpo batente ya bapoliticien oyo baza na temps ya positionnement parce que so omoni bapoliticien bando na moko marche yo osali combien de temps omoni bamarchaka te ta ebele bitumba este ezalaka kaka président de nyosaka ndeka ronda mais soko omoni bango batelemi kaka marche yebaka ebaa na bor moko na nsima à la quête ya poste moyena dialogue moko ekokota mwa eloko moko ekosalema babenda mwa dividende parce que bakoba mpiakere bamosusu bakobamba bambati bamosusu bakomina bango bachauve souris lobi azalaki na kabila lobi lelo akomi na Tshisekedi lobi kuna azalaki na Fayulu lelo akomi na Tshisekedi donc bakomi basa position ekiri ya bachauve souris moko ya mipiku sikoyo. Voilà, c'est ça ce qu'on a devant nous et on n'a rien d'autre. Mais ce qu'il faut eza Congolais alinga mboka na ndenge na betaka sete alinga pe bande connaît ba Congolais yango ndeko mema biso liboso. Ça ne sert à rien de s'entretuer parce que tozo bomana biso pendant que biso tout bampiaker pour Congolais na la razana été à part complexe tondi biso toi Congolais na la rana été ba œuvre no se salama obi poni ba dollar remat parce que l'état congolais azani ko exporter ni ko importer. Tu es si même pas privé na expatrié bazo manadia ndenge balingi era on kala to lobini pananga mbala lelo komi 500 eza ya yiti artiste a exposition nanga somme tatune tableau nanga $1000 eza bor na yete qu'est-ce qu'il a à faire avec l'état qu'est-ce qu'il a à faire avec l'état na minute il y a ça privé est-ce que vous comprendre dimension alors ce que bazo spéculer bazo manadia trop mais ton officiel il y a l'état eza yiti balobeko bakolançon déjà mokola j'ai dit mais tout le monde a-t-il lelo to officiel à l'état oui tu vas la sakara bango ezali 20 700 francs pour n'était pas causant que ça rentre à 16 14 20 070 francs je sais pas quelque chose comme ça donc $1 2700 francs quelque chose comme ça dollar na biso wango to lo bila sote to lembi de yakolo belango bon Saint-Thomas, tout par rapport à la délégation, il y a conseil de sécurité, ils ont déjà à Kinshasa. Délégation à conseil de sécurité, bayaki na Kinshasa, bayambaki bango pas à premier ministre, c'est maintenant président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo bayambaki bango pe, et après tout le monde qui président de l'Assemblée nationale ayambaki bango. Bayambo kabali baye bandenge boyambi wana nyonso bayambaki ba délégation au conseil de sécurité ezala qui pour un problème nini ba président ba ministre ba mbaki bon moi personnellement dans le cadre de la relation diplomatique c'est bon mais regret dans la monnaie est important c'est parce que chef de délégation il y a un français dedans c'est la France Zawana donc il n'est pas notre ami il ne nous aime pas il nous a démontré ça ouvertement à travers le président Nabango a tel qu'on sanctionné Rwanda a tel qu'on dénoncé Rwanda a tel qu'on nommé Rwanda en agression a été et c'est lui qui est derrière les Rwandais c'est lui qui les soutient donc pour moi ça c'est important mais dans le cadre diplomatique parce que c'est déjà vu Ngai n'a dit que membre du conseil de sécurité c'est pas la première fois na RDC presque baya trop tango ba Tshisekedi père baya tango ba Musée baya tango ba Kabila ba ye rien n'a changé et changera té il y en a le bagé ba congolais bako sabinoté ils ne sont pas bazo ignorer makambo ele kate ba yebi na bango ngo très bien et bazo sala ngo na nko ils veulent que tokufa pena mipikuka nde tokufa kana bazo viser baya kovanda na RDC bidonde ba bofana na RDC boye baté balinga bela bo diminuer pena bango baya po chez bango zo chauffer contre la bango zo kota mokate oui ils veulent nous remplacer partout donc d'abord baliba diminuer biso bana mboka gaz na biso souveraineté biso to sala ba sous homme ya moni ba préparer déjà ba candidat président de la république ba tout moko baza na confusion ba na ba imposer bino et puis baza ba congolais moko boyo soki ba docteur na nyo donc to éviter ko legela qui président ngwa bina candidat na combat parti politique ni to éviter oui que ba te en tout cas Congo ba to ba sakana na ngwa Congo mais ko sala le premier pays puissant après États-Unis croyez-moi bato ba rozala vivant nzamba repler sa grâce je crois que ba komona. Oui, merci beaucoup Saint-Thomas tozo ki masima tango mais to bi ke to komo ke na biso na suka to kende par rapport ya fils Mokoko le gardien du temple tout le monde a lancé message na ye alobi mokolo ya le 31 mars 2023 oyo
biso nyonso peuple congolais tozala libanda pour na marche moko kosalama contre la balkanisation. Mon analyse non par rapport à l'idée à le gardien du temple. Et ça m'embête, c'est la démocratie. Oui. Je l'encourage et puis je demande que Batouag ne participe belé. C'est tout. Ok, merci beaucoup Saint Thomas. Mais par rapport à la marche, ça mon collègue l'autre on au côté là on peut n'être bête là moi c'était marche bah la mouka balance qui est mon collègue l'autre. Oh, et Andé Lelo. Oui, mais les. Aussi ma vidéo déjà. Dans ma vidéo toi c'est abatinda tinda mais bah bah. C'est à la tare les athées. Ouais, qu'elle est dans le montage non bangal. Donc on a voyé bamba plein. Pour pas babi bamba makas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Oyo gini no moni ni donc il dengat. Na orgam. Toi ça vraiment la précision t'es pour bon bazar na bon marché kaka. Tisco ba marché. Mais oui. Et banda guerni. Babanda 10h tisco ba kana nzela. Ah. Donc bon tambola penda le lobino. Mais bazar côté ni ba tambolé. Il est pèse le mulungu monsieur d'abord bon va policier na nzela ko kamo. Na comprends il dépasse le mulungu. Donc marche on va saler l'année il dépasse. Mais ce marche c'est ça pour on saler la IDP c'est bien mais IDP n'est pas par contre avec ça bonde basala ka marche. Donc éviter quoi. Donc IDP c'est ba bibi c'est ba policier peut-être Moussala policier zali métier de l'ordre public et battu juste pour la sécurité kaka mais ça battu pour l'affrontement parce qu'on a évité et ça là ba tozo préparer ba au buka IDPS c'est sali ba monini IDPS c'est sali nini penza IDPS me diriger bino président IDPS azana ato boy place to kende yende mutu azo représenter biso qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Voilà, Saint Thomas, merci beaucoup pour la... Marche aux arbres de la Fayoul. Oui, oui. Oui, mon collègue. Oh, go, Fayoul, marche à Kalao. Nzamebo qui m'a beaucoup de quoi accompagner Fayoul, Martin Nangai. Martin, Tikalata na ba marche. Comment Martin après marche? Au sein. Ouais, oui, bah moi c'est mon soko au sein. Yo na tuna tuna tuna. Il m'a dit qu'il ngana tuna. Vraiment. Après marche jusqu'au sein. Oui, que stratégie nous comme s'attirer, on a regretté au fort. Donc zonga giga. J'ai compris pourquoi on a évité ngai. Mais on a compris parce que ngas na mona yo donc au kokati. Tamweleki. Et on a tamu bongo zone makambo mais taka ozaki souple et même l'esprit. Merci na Junior. Est-ce que c'est lui? Attends. Oui, tu comme na souka, moi message na souka, tu comme na souka. Non, en tout cas biso mabolongo epa yawe abatela Congo abatela ba Congolais balinga mboka na biso yo bendele oyo vraiment ekoya te donc bendele na biso yango bana membre bendele oyo tokowa mpona ekolo yango oyo toana eloko mosusu te mabele bakoko batikela biso yango oyo mabele ya bakokolo yango oyo ezaloza epai wapi tia elika na Congo lamuka obundela Congo. Bientôt, groupe d'autodéfense bazokota en action. Soza na bandeko na est, bolingi mboka bolingi pe bandeko, tinda bango bakende bomundela mabele. Tango zifweni, tolata nzakomba, tokende tumba, tango ikoki. Merci na bino ba Congolais bozaki ebele kolanda biso. Avec remerciement pe na Nelly Bolumbe, merci pe na Junior Atoms, na Mike. Et puis pourquoi pas na Yemoko Bangomei pardon refait qui sont bien papier Kelly toujours bazo ça na bango mala mon zamba continuer comme ça bango sagesse na intelligence pour que va continuer ko laisser ba congolais évangile ndenge Saint Thomas ya nango boyi surtout na katia la réalité du réel au baloba qui mon ami so merci Nelly. Merci beaucoup Saint Thomas. Merci Nabino pe balandem so vous allez toujours brancher pour na kolana ba information et syndicat télévision. Ndeka kana idéologie Saint Thomas PC la donc so monite konzima te so monite nzima to koma ka otamba na idéologie wana. Merci na pe Saint Thomas, merci Nabino balandi na biso nyonso bo continuer ko s'abonner, ko partager, ko aimer ba émission na bino et ça la biso bien surtout bo santé ko commenter. Na bo santé ba mote na ngana Niclette Malé message nzanza la balandi monene ya tindika sans oublier ba fierté ya mama Standard Elohim na Josely ya kasi ya ba bébé na nga ba mbote na bino bisika bozali tokutani prochainement merci bye.